Voyage à Grâce Temo et Fingisi Gloria Olangi na mama na batu afingaka ba mama batu ekiri ya ba femme insensée ba fanatique ya bandoki bosala likita ya ba femme insensée moko boye bosutenaka batu même bozoba na mafinga o mwa mwasi wana afingaka batu bomona yango te. Tala Voyage à Grâce Temo epesi kipeleke c'est l'internet Gloria ke martyr. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ngape naza bien par la grâce de Dieu bandeko nanga. C'est toi ballon nzembo ouais. Eh Yesu. Pardon la ina ballon nzembo oh. Esengo ekoya mawape koya. Nzambe la ngai ya la vie soko bokola mutu soko vanisa mutu na ndaku na yo soko lesa mutu soki mutu azalaka soki na sous commandement na yo soki po otangisaka ye kotiele na pointe parce que lobi na ye oyebi te. Grâce Temo leki otie bar likolo boye yaya kota potola mbongo cotisation yo koti yango facilement boye. Grâce yaka chakiti yaka Grâce osali babenga yango nini? Grâce oyo osali biso oyo babenga yango nini? Ya mbala suka esenga ekoya mawape koya bazangi bambongo bakozala na pasi bayenge beni bakoyamba ye. Bopartagelenga nanu live oyo makambo olobeza. Voyage à Grâce Temo et Fingisi Gloria Olangi na mama na batu afingaka ba mama batu ekiri ya ba femme insensée ba fanatique ya bandoki bosala likita ya ba femme insensée moko boye bosutenaka batu même bozoba na mafinga o mwa mwasi wana afingaka batu bomona yango te. Tala Voyage à Grâce Temo epesi kipeleke c'est l'internet Gloria ke martyr. Gloria fingami Grâce mbisi afingami donc ezokipe te on dirait biso bato tosangiseli Grâce Temo mbongo topesi ye tobi Grâce kende poto nzoka Grâce na ba effort na ye akoma na ye koluka mbongo na ye na autrement asalelaki mayele na ye ase retrouve lelo yo Bruxelles Airlines. Sikoyo ya biso nini na kati Gloria Olangi abemi ngambo bandeko na otiela bino voice mo awa audio mo awa boyoka mawa ndenge bafingi Gloria Olangi nayoki mawa makasi. Mais bon toutefois eza likambo okamwa te so mutu akoza kobamba we ranson mulangi na boîte vert na boîte bongo po afinga Gloria ezanga nini ao réfléchir deux fois trois fois te eza normal mpo na ye. Voyage po nini okosalanga boye mobembo okotika bashingwa na susi. Kalelo mulinga voyager boyo osalela biso su ba live na bokola mama bango yaya ekangami nelongi te tondimi obokola Grâce obokola mama ba Grâce tondimi yango kasi. Mais sikoyo tootala nde kilelo eza différence eza que Grâce azo voyageaka na ba propre effort na ye. Grâce azo voyageaka na ba mbongo ntintani ya cotisation te ya tia 100 ya tia 200 ya tia 300. Grâce azo mikendelele na ndenge na ye o. Tiens non, il faut ka nzembo a voyage nde ezo simba awa. Oyebi ezaka motema pasi sikoyo yo obandi ocalcule
pour voyager ni unyokwa maka. Misu batu musu banyokola yo bafinga yo batu musu basimbisa yo bakisi na ba orchestre osimba bakisi ka po voyage akaba voyage na yo onyokwa mi osali ba n'importe quoi na vie poko maka place oyo komi siko otala mwana oyo bokola olesa osukola olatisa nyonso osalela ye nyonso toloba ta yo mama bonheur osabanda osalela nyonso osombele na bakaleson grâce tosutukaka vidéo na aéroport au Bruxelles Airlines grâce boni buzoba boyko grâce boni buzoba boyko ya ba Bruxelles Airlines oyebi tension zopesa batale bato ba innocent ba ofinga ma grâce bazo innocent ba ofinga mazonga na Kinshasa zonga Kinshasa osenga ye kasi permission tamsi fala ko senge permission lora ya bokola kayo fakyo ya mama na ye osengo permission on dirait yo muto simbi porte aéroport à Belgique nazo ya Belgique voyage ponini okosala nga boye mobembo okotika bashingwana désespoir na kati ya motema grâce boni kotika baninga na désespoir boye est-ce que boyokanaka boye ta mosu bino bomonaka moto osilika ta mosu bayokanaka te ke grâce ako voyager ça encore na ye peut-être bayokanaka bongo grâce abebisi baaccord yango asiliki bandeko na nga bomoni yango te ta mosu basignaki baaccord ke grâce ava voyager a déplacer grâce il faut asenga ye permission mama na nga omoni nzambe soki alingi asalela motu azalaka na besoin ya autorisation te nzambe so alingi aeleve motu azalaka na besoin ya autorisation te lelo bato balatisaka bato ye kuna boma libala ya grâce ye te moto aboma libala ya grâce o bato nyonso bayebi mama YouTube moto aketo ikia atikala ser a quartier sentinelle ya YouTube bino nde bobengake bien tazala sentinelle ya YouTube abanda YouTube tongo asali succès tongo mais lelo ane eloko te tala ndenge akomi koclashe n'importe qui azoclashe n'importe comment aoluka mutu moko adiembela azongise na actualité yaya actualité Belgique Bruxelles Airlines bato nyonso oyo basalela grâce te mo balive y compris na nga na kati mutu asalaki libala na ekufa parce que nde toza boyeko il faut tozala mayele tose marché to marché bamona biso te par exemple ngala glo ya olangi toana rando ya makasi toana guerre penza ya osarana te ke guerre oyo ya suka basi ko mobali mo aye abalinga en plein mariage na biso na réseaux sociaux kuna eyindi ennemi na nga jire azobimisa na munoko na ye ke mobali abalinga abandaka nanu na ye azalaka nanu mobali na ye alingaka nanu ye yaya atanga na place ya grâce na okoma na dégoût ya mobali bokonda na grâce te c'est normal akomaka na dégoût ya panzu c'est normal mobali abalinga aleka na nzela ya muto ngani nabengaka ennemi ya vie te mutu asalasalanga bamabe akatakatanga basuki anyokolanyokolanga kolesanga libanda kokangelanga baporte abukanga manzaka nde esika mobali nanga nzela oyo alekelaki en fait bolingo ekitaka premier problème ya baanalyse ya libala ya grâce ebanda na mama sentinelle ya YouTube ikia atikala ser a quartier nayemba nzembo ya ikia ndambo mpo ye eza ikia sila bachance na ngai ya bomwana esilelinga kaka boye likolo yako te ye azalaki na bapatience te ye bachance esilela ye likolo ya kindumba na ye likolo ya kindumba e quartier ezalaka nini bayeba nzembo yango ezalaka nde nino bolakisanga na nayemba ikia te bolakisanga ata maloba na kokoma baninga nyonso babala
quartier ekoma masculin nakoma finike ya quartier oyo yikia kulodia sasu bientôt nga na menopause mukolo nini okobalanga kimi obange komi ya depa lelo oyo nyonso omona mwasi azobeta tolo na mobali basi ya lelo babeta tolo na mobali te yaya mwasi oyo balatisi ye kutu bagi lopete na mosapi aobeta tolo te yaya ka yaka tovanda obandi obeta tolo yango ozobeta na nani ozowelela na nani grâce à Dieu ana pipo grâce akuti bela grâce ifalaki obomba ta papier wana est-ce que omoni baskandale oyo otiki na réseaux sociaux est-ce que otali bato bazofingama na réseaux sociaux ndiye bango bato basangiseli yo mbongo ya voyage mokili makambo likolo nango grâce azokende sans cotisation te grâce falaki tosala cotisation yo ko okende otiki cotisation bongo te il fallait basalela o cotisation eloko esala pasi eswa esa pasi eswa esa pasi likambo ya voyage eswa voyage oyo grâce oyebi osutukisisa bato tozalaki na biso na matière na biso tozalaki kodevelope na internet oyemba moko odevie biso matière okotisi matière ya Bruxelles Airline sikoyo Bruxelles Airline yango le mpe kota na ndenge ya kimia ekomi kofingisa na bainnocent mutu asombeli grâce biye aza te bato nyonso tu wana baofingama mutu asombeli grâce biye aza na ye te grâce akoma na bambongo na ye amisombeli biye mama babi grâce te mo na kati ya Orléans makambo eza ya solo botagelenga na oglo ya olangi makambo eza ya solo voyage okotika moto na susi mobembo bashimbwa baza kolela voyage bashimbwa boza mite ya malamu yaya la vie appartient encouragé na vie ya lelo soki okangi misu bakangeli yo soki ofungoli misu bafungoleli yo grâce akoma koluka na ye efo perso adepandaka susu ndenge ezalaka te ke fona bando dépendre na mutu tel mpo mutu wana lelo so aza te nga na otikala iyolela grâce a comprenage ke ye moko fo amilukela mpo barespecte ye mwana mare Bruxelles Airline est-ce que akokoma na Orléans est-ce que bakutana na Feli Tigre avant nabetela bino lisolo wana toyoka nanu audio oyo bainnocent basambwe en passant j'apesi mbote na mon conseiller juridique maître Magui Makese napesi yo mbote place ozali babikala mingi te internet ekopela moto donc toyoka nanu boyoka nanu ndenge bafingi bandeko ya basi oyo pour rien sans cause bafingi bango kaka mpo na eloko moko voyage ya grâce temo totala nanu totala likambo ya voyage ya grâce témoin likambo ya grâce témoin nzambe na ngai pozela wapi audio oki api audio te u bandeko bayibi nga ba audio zela oza wapi nzambe yokelanga mawa nazali mwana wayo yesu nazoluka yango bandeko toyoka nanu bino bato bofingaka bato ke yekuta fingaka bamama ya bato yekutu sikoyo bato bazofingama awa mpona voyage ya glo oyo nzeye bango bato basangiseli glo ya mbongo ya voyage yango
Batu musupe baluka makambo eza ba Gloria. Gloria. Lisolo Orléans, nyonso ka yo tango beta lisolo Gloria zo ya poto. Yango ka ba retombe yeti. Toyoka na mfungola ligne mutu nyonso akobenga intervenir pona audio oyo tolanda. Zela. Ozela yaya. Kombo lango Sentinelle de YouTube. Asila kala. Akomo simba partout. Taka mutaki osekiswa na grâce mbizi mutasara surando te. Kosila eloko mabe. Kosila. Zira. Mais volume yana site. Bozela, eloba bien te, bozela bandeko. Bozela, eloba bien. Zela. Merci pour le conseil, non, je vais copyright de ce côté. Et Emily, on est quand même aussi un peu de mes comptes. Attends, on fait un nationalité dans la nave. Et qui m'a gâté. Il y a eu des occupés sur AFP. Pour mon tazo des accidents, c'est que ma moto peut être un accident pays tout ça la paix. Et là, attends, oui. Et pour aller rester ma bolingote, il y a aussi dans la madame aussi sur les ladi. En plein madame, la madame c'est un monte, il y a autre maman féminin connu motoyer du mutita au bout de tata ni baby maman liti au biti so bota lisma si comme un moto tana des mais moto pe ça accident les deux accident mais moto accident ami beta mon bébé soura mais moto accident mais ça va pas foutre et moi c'est assassin 50 leg déjà beta kabadi assez l'adresse n'a pas yana ya za mettre un abus quand ça adresse n'a déjà beta batu de la course aya no pa na ngapi no pina tipo na wali aya na kupita no se ka se kwa kuna pasa kofi ozoye ba ke mtu esapi ko esapi no na mawa no ko popa tinde lembo foto sande mkala itatita ko na kwa kila ngunda parce que no bo tinde descend bo l'exacte ko ba ba bi descend bo tinde se bo tinde no descend parce que ils ont aussi un bon polo moni so ni ko mo kala ya ko ne baba na bitumba so moni leka bit mukuru mukuru etika bitumba no kiti bako baba mukuru na bako ole bango desikoyo ngande na figa bon c'est la bomba na ko mukuru bako baba leki ba betinga etika bitumba ni au contraire bako ko biso baba ki bakanga manga ya bako ba ki ba sense radika ya kanga moya yetu na kanga moya na oso kasi kanga moya no buta mwana buta mwana legitime mwana ibitata ne mwana ibikoko na ibiba kokolo na ayibi do ye mwana na ana haona mtopinga mami pona mama bote mi o mi la mwa kaneta shikire no ko shikire za ba skoli ya ana foto ya basic na premise mama no mi la lef akena foto do mwana piki mabisati mama mama biso ana wali so asani makosa na tanki botika kobenga boyoka wapi boti kobenga ngako batu baolana na voice batu bayoka baolana nanu kosile ezeloko mabe mama osili nga nayebaka yeyo banda oloba na batu te nga na reponda batu te nga na loba na batu te nga yaya lelo komi olala olamuki okomi oya ofinga n'importe où n'importe comment
Sentinelle de YouTube. On est nuance. Donc, c'est différent. Parce qu'on a avant le banamba, aki no wale, ate ya anything, yana tu ya desa wana, mama binti ma ya moto, mama wana putu, mama wana to ya putu banda siku, mama wana sika putu ma putu, mais mama putu ma putu mwana kwa kingu, c'est pas grave. Mama binti ma ya moto, tout le monde a pu te comprendre que dès que mi lo kwa na mama, faut batinga ko bana ba mama tingo ba mama ba kufa, ba mama ba ko poser en paix, ba monde to ko na ba tinga na ba wale. Mais si on peut les camper maman pour moi. Et puis maman a besoin d'un poteau. Je veux un poteau. Et on m'a dit son modèle ni maman a un poteau que pour ta moi dans l'islam. Vous savez ressemblance si a dit on a moi. Mais la parole. Oui. La parole. Kwa sababu sema yana mundi kwa hivi sema yana la upaya utoja zemi msusu mtakoli sasa sema na wao bimalika kwa donc ezana ama na usia uzono ndio sema ya posa simiti pour bandoli la matanga wachino na sio tubaka to kufu en plein ba wachina baka to kufu on s'est retrouvé dans l'aéroport l'état de tel dans l'aéroport on s'est retrouvé dans mai dans la mai ba kilo ba kilo kato s'est retrouvé na si ya moto ibita tatu yebi mama di ita sio abotani ma okoza moto yebite toka monte oza ba mafuta na mama tso posa 50 émission avant na kamona na zombie pa mama tusuka za besho za plaza apito ma moto ya ba sio ba posta 10 ans passés so apito ma moto ya 10 ans passés ko ti wale oyi Bandeko nazo fongola ligne eza polele Grâce Temo omoni makambo yo luki voyage à grâce Muchopi akomi loka babwakeli emungwa azangi kimia alenga koto mabe asimba o mabe asimba o kuna mabe nyonso ka Grâce Temo pona nini mutu mobimba soko omoni mutu moko alinga azwa neti succès baningi bakoma olobela ye ifo oya kaka oluka ka batia yo kaka yaya Sentinelle osila kala bango nde butu bamimona pasi ya osalelaka yo bemission parce que nga na yesa bango bobeta kara voyage à mwana batu po oyeba omoni deya ke Grâce ndenge atieli biso Bruxelles Airline awa makambo akangi botika biso tosavoure voyage à moninga ke aza oyebi Grâce aza a félicité mwana bata voyager sans cotisation sans kobela mbongo ya nini oyo bato mbongo tofuta na aéroport oyo ya $50 oyo ezala ya nini oyo ya hôtel de ville babenga mbongo yango nini asengi ata yango te alaki mpe biso te tosutuki kaka mwana na aéroport mwana abwaki video mwana abwaki foto jalousie yango ya nini Lio, vraiment félicitations à Grâce. Go pass. Grâce te mofala osenga biso ata go pass. Ata go pass apambo sengi te. Allô maître, je suis en plein live. Je suis encore à la maison. Je ne sais pas si tu peux passer. Hey, maman Internet, tu vas rouler là. Maître Magui Maké, ça a déterminé. Ça a vraiment déterminé. Donc, voilà. Grâce à mon sengi biso ata go pass te. Fala osenga to sa ata cotisation en go pass. Maman? Ata cotisation en go pass, maman. Tonga to pesa. Comment cause à la méchante boyoke isa osenga biso ata cotisation biso bandeko nao. Grâce Temo libala na ye epesaka Sentinelle à YouTube de amutu pasi. Pongaso nazaki ata na bimana mobali wana na ngana beta kara. Po na jalouse te na ngana beta kara po muninga bali azala lezeta za nesengo na molibala na mobali na ye. Mutastilisa Grâce Temo esengo na bolingo ya panzu eza ye.
Sentinelle de YouTube. Ikia. Voyage. Ponini okosalanga boye mobembo. Okotika bashimbwa na souci voyage. Désespoir na kati ya motema. Nzembo wana na dedi yango bashimbwa. En tout cas, pardon, zala tia numéro. Ntuma akomeninga. Ena tia numéro na epengla ngo batu babenga. Parce que non okuta na maître Magi Makese siko. Donc to yambata 5 appels. Grâce te monakati ya Orléans erosuka wapi? Musu pe Feli. Musu pe su Gloria pe Gloria yo muto sombeli grâce bieto yo muto zweli visa. Pour apparemment bero nyonso ya voyage à grâce et problème on dézola ta Gloria. Mana oye bate Gloria zo finga mela na problème ngo po anini? Po anini on? Allô, bonsoir. Eh la tola. Oui, Aya. Bébé Tika. Ozongela. Surtout que la coquillota. Kokate bébé Tika. La tola. Suki jaune wana pardon. Kolanda bango te la tolomoni baya bandoka ba cotisation banzela kokata po bakoma bamona ke pasite la tola ya solo matimba encore akiti ese ba kosepela na ye te ba kosepela te bonita non c'est que ngata substance osengela ngata boya donc exact c'est normal bana misala na ye kuno basalela ke bana misala na basala rapport ani bayebi ke soki basali émission bachino bakokota bakotala bango bakozwa mbongo c'est ça bango balingana na bango yete bango basalaka bemission wana ka po basimbwa bakotela bango mbongo nayebi bakotela bango mbongo bafingaka obiseri makambo kako ezaki ya miki babalukelaka ete babandi ofinga e les archives. Les réseaux sociaux, comme ça, les canaux YouTube, sur la hôtel, on a ces caca. Ozomona bango bandeko babalukela ki me bamoni ke na to longoli ba china ba okabele biso te to sanito zonga kata na buzoba to zonga bamona sa mutema bayebi vérité bayebi ko bayebi bango osala po balukeloka olia na Maroc entre temps tu bakokanga ta mama instance moko ya basimbwa akotsa bango poto Sarah nakini déjà ko otelema koleka bango bazovivre bakodesio sora luka mbongo na luka makasi ya nanga grâce azan étoile makasi to babundisaka me baza jamais nzamba kotika ke balonga omoto yo zan étoile grâce à une étoile ok na Gloria amut étoile donc ibo sopa na kapamba pamba te babetaka kili bateke kumuna koya te bozalaka bongo yako kokate ye makonde ngazana grâce atika emusika muto yo fingo lesa muto fingo lalisa muto filma mama na ye metala sikobe ndazo mata escalier talanga nene nazo mata yisu ko lingine like akwelisa makamba grâce abike nako bibisa bébé langa fantôme mais non grâce ka likolo grâce ka likolo amata bakita bachimbwa baloba babenga mamemili essentiel Gloria la carte d'identité ba comment Emilité voilà comment Gloria donc on va m'appeler ça babenga mamemili na bango babenga Gloria te soki bazaki masa makasi babenga ka Gloria tant babenga mamemili c'est que babanga ka parce que mon surnommé mutu comme mon couteau ya yé la carte d'identité ezalaka te mais pis benga mwana comme na ye
grâce en tout cas na peso ba félicitation ebele conseil na peso sous Sarah ouais ko kotela ka mutu te na lapa yaya balapa kaka komeka kate nena yebisaki yo ka bondio yango oza likolo kokitaka na sete yo aigle mona to ndeko mona musika monaka musika oza niveau moko te yo vivre na social te yo vivre na sangisa te yo oza mwasi musikolanda ye na nini yo to alie lifo asenga lifo alata fo bapesa ye mais yo po lia oyebi ndenge baluka mbongo donc oza niveau moko te alors donc kokalkula kaete donc bango bazala bachinois il faut basala l'émission po balia il faut bakotela te po batindelaka bango c'est normal maintenant au fond bango bayebi ke balingaka na bango ye te mais pourquoi batalama il faut que balobela yango kaba nde bakabela bango au fond na bango bayebi ke eloko te po baote babeba na kati oyebi yango très bien donc kokipete gloire na moment oyo to savourer arriver ya grâce témoin grâce penzako atterrissage forcé ya pepele ya kokata te kende kote batindela nge loko ressemblance na kota boete grâce kaka une fois avec action boum atterrissage forcé. Bon, merci la petite sœur. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Bonsoir maman et la tata. Kabali solo yaya. Maman, Bible lobi, si Dieu ne garde pas la vie, la sentinelle veille en vain. Dans la lobby, ceux qui nzamba au battre la YouTube, ceux qui saront contrôler YouTube, maman sentinelle, aux a veiller en vain. C'est qu'on a honte ça grâce à Komi. Maman, bakoma kaka Félix Tigre Gloria nasa la bino nini rolo la tola mama oui mama santi nde na omone wana na oyo ka vona na omona ko ndiro moni mutu so abandi ba trouble mental sika o perdre azo yebate asimba wapi afinga nani tiens ta komi bongo ye penza nano abeli liboma tomoni basekele ya biloko nyonso asimba akanisa so akomi Belgique azwi mukanda azwi ndaku asali boye vie esuki entre temps nzamba lobi kokoma liboso eza kokende liboso eza okoma te donc ba o sikoyo ba ye na nzela na bango na ndenge na bango propre bango nde fo basepela ya ko tuta tolo te yaza mama sangisa na bandoki na banganga na batu nyonso donc mutu nyonso contribuer pour la vie na eso lelo bandi ko lakela ye mabe ko zoyer ye ko se comparer na bato sala kana ba effort na bango personnel te normalement ya ko se comparer na bango te oye comment ça la siko batu nyonso ba comprendre que elle est jalouse ya batu nyonso omona tana bato baza côté na internet lelo so nzamba pamboli bango a hotel makara ngai kutu nazalaki chef na bango na banoti na tabota la kutu ba preuve à transfert yango kasi sentinelle te ya otikala ka kobeta le passé ke ngande nazalaka mama YouTube ngande nazaki mama YouTube talako na tindelaki eboy tako na salaka eboy ye tant que a réparer nanu na batute ana leçon morale opesa mutute na internet Miriam wana salela ya mingi ti a riska ebele pona ye donc a ignora nyonso tu ya za na leçon moko ta kopesa ni yo ni batu mususu na internet ata fingi Gloria kasalaki soki pe babetaki ema ya moto te yema ya moto kutu na betele lisolo te la tola kutanaki na mama o ayibaki mwana si atikaki silicone ne na ndako ya solo ya kabali solo pardon ye mama bazalaki na police déjà bi dossier na ye remplir na ba papier kaka te ekoyina nini mama na akoti police tokutanaki na ye na gare du midi tokutanaki na ye bakangi ye déjà babi ba remplir de ba document na ye kala te ba yo zwa ye donc ba retrouver pena place bébé wana za oh oui ba retrouver ba pesi bango déjà adresse ba itinéraire nyonso tout donc ba luka penda ba preuve na ye malembe
parler maman nde na oye biso boye. Moi na continuer ezate na tiki su batala to la ba benga maman. Eh yaya na privé c'est que dossier zo ya matata na internet mama dossier ya bébé silicone nzambe na ngai o babi ekomi na la police. Allô, bonsoir maman Nathalie. Bonsoir maman Sarah. Bonsoir. Na batutu o baza en ligne. Ano lo bakaka Psaume 121. 8. La Bible nous dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Bienvenue à grâce témonaire des oncles na mabele ya mboka banoko. Omoni ke Belgique est propre, hein? Ouais, ya poussière. Belgique est poussière. Propre. Ezalaka propre. Bienvenue à toi. En tout cas, Kande Balobaka, le panier circule encore. Ouais. La CPLI, parce que son là, c'est une fierté. Comme on a que RDC, on voit des développements. Bah, chroniqueur, bah, on sait pas très bas pour s'en sortir. Na ba oboya poto na ba oba na ba kin. Maman Sarah va un kin, mais à plus par koleka. Bah, tu sous oba na poto. Tout le monde a ba comme sous ba capage. Comment elles évoluent. Boss. Capage, boss à boka. Voilà, na bavenu à mariage à l'obara à l'ingara voyager mingi lelo akoki souhait oyo alingaka yo mona mabele ya banoko nasepeli makasi mama trésorière mama Obed Globlo Kim Yong fais ton boulot yaya lakisa que yo amoi facile kotanga donc bamakambo mosusu faut pas banaliser, tu as fait ton travail ba oyo ba ozala la succès na bino etalika bango ngala lobika bienvenue na grâce temo Belgique et à propre donc na sepeli mama Sarah datikeli bandeko mosusu baloba. Merci maman Okonzi, merci maman présidente, merci beaucoup, merci. Voyage ponini okosala boye mobemba okotika bashimwa na susi voyage. Désespoir na kati ya motema nayebi ke boza déçu mais toutefois eza volonté ya nzambe nde apesaka toza na autrement ya kosala te nzambe moto alingi grâce te mo akende Belgique eza gloire olangi te eza feli tigre te eza na bokasi na biso te ni ya mama grâce ni ya famille ya grâce mais par la volonté de Allah. Mutalobi te grâce, il est temps alekende nyata mabela bakoko tambola likola mabele wana renye likola mabele wana tala mama Nathalie apesi biso Psaume 121:8. L'Éternel ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bienvenue grâce témo, bienvenue. Ouais, wana bino la bino bana ba mama Nathalie bata Belgique babi ana poussière te et comme propre. Donc voilà, voyage à grâce témo luki makambo. Tito lala, grâce témo repesa biso tension, a oboa ki la biso elora makasi ka na page ne wana. Batu basali ba crise. Na otala ka grâce tanga ko boa ka ba photo mama AVC. Grâce so aboki ka ba photo boye ka ba Yesu batu basali AVC. Bon, la famille, tu sali 41 minutes, biso moninga zui sepelanga sepel na voyage à grâce témoin. Auto passer ba moment moko difficile pe humiliation. Nzamba komi ko élever, félicitations na ya kende liboso mokako soi. Et tant que kulutu na e donc voilà, merci beaucoup na bino. Tito lala bokangelo na ebisio grâce témoin akonyata ba photo. Siko tanga akonyata ba photo osudrara batu basali ba AVC kuna kpe batu bakufi. Ba kote la bino balaye ba ile. Ba ya rappeler grâce ne ba bokola e. Mais ata bokola e. Lelo to ala bakonza mboka ba okonza ba mboka o ebele bazawa na ba vivana banda kwa batu. Ebele bazara pe batapasi balala na bakiti na basalo batu. Mais lelo eske masolo wane ekozala importer kovanda suna mito ya batu evanda te. Pour le lot, excellence. Voilà, courage et félicitations à terre grâce témoin.
tokutani na bino kalelo po grâce à oningisa réseaux sociaux bientôt tozela comme ça tokota suba live toseka. Voilà, merci beaucoup nalingi bino mingi. Conseil gratuit na kati ya émission on a uto saleza que na vie il faut ozara motema munene, motema malamu, motema polele. Nzambe asalaka na moto oyo alingi pe na ngonga oyo alingi. Mutu na mutu ana histoire a vie na ye, mutu na mutu ana destin na ye oyo nzambe ataya. Mutu na mutu aza na chance pe étoile na ye, et puis mutu na mutu aza na savoir na ye na intelligence na ye. Alors botika kozala motema mabe na élévation ya baninga parce que nzambe aza roulage ezalaka yoyo te et okoma pe tour ya baninga bo supporter grâce quoi lelo to savourer na grâce tokutani na bino air moko po grâce a obwaka bantswaka bozongelanga na live bye.